Oui, mbote balandi ya émission Tolobela Mboka, tozali en direct na siège ya conseiller Fumu Sabata, le conseiller de notre président de la République Fachi Beton Tobengaka na chaîne Nabiso. Na chaîne Nabiso tozana slogan moko, c'est Fachi ou rien. Mbote mokonzi. Mbote ma très chère sœur. Ezana likamoko uti ko salema to bandaki ko zela na ngambu ya bandeko na biso ya lamuka basala remise reprise. Alors et salamité tozo comprendre te bino bozali bato yo bozana kati ya masolo. Tokozande na posa osunga biso po tozo comprendre le côté. Tokena ba caméra na biso to filmer remise reprise mais tozongi tozalaki dessus. Et Talibango, ils sont toujours comme ça na ba cachotterie na bango. Nous, notre problème est que pays n'a pas avancé. Des ordres, qu'est-ce que nous on a à voir? C'est à eux de voir comment régler ça. Parce que ils passent leur temps à tromper les gens. Ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans le bango. C'est leur problème. Et puis, bazo yamba même pas na ba téléphone hein, parce que na utaki ko benga ndeko na biso Martin Fayoulou azo répondre au téléphone parce que tous en a posé ba information je ne sais pas ezali kambuni no bazo ko kata ko zala clair na presté alors toza un peu dessus mais na côté na bino ezali na ndeko moko auti ko pesa ba étudiant ba mbongo ba image toza nango tolekisa ki yango pe na chaîne na biso po balekisa loi mina ku bazo corrompre ba étudiant ya Inikine na ba 3000 francs pour que ba soutenir loi mina ku eleka. Bon, ça c'est dans la vieille tradition politique, il y a ba nouvelle élite, il y a ba escroc. Je pense que c'est leur problème et je crois que Biloko Bongo na idéologie, na philosophie, na biso le peuple d'abord, ça ne peut jamais marcher. Donc c'est à eux de régler leurs problèmes. Et aussi étudiant pour un étudiant conscient, responsable pour un 3000 francs, qu'est-ce que ça peut faire na Katia Vina? Ça ne peut même pas acheter un syllabus, mais vous voulez beaucoup de ça virus moko mabe. Rien que pour loi, il est capable de créer des problèmes. Quel genre de politiciens ont préparé? Moi, je pense que c'est leur problème. Il faut juger la finalité. Est-ce que vous avez en danger que la pembe na bongo? Non, le danger a toujours existé. Danger zakolobateka ki batutu mutuka na nzela na mutuka na nzela ou bien ba ibi eloko na nzela. Non, danger ezali ezo faire partie na kati ya quotidien na biso batu. Po okoza pe na danger au lieu eloko mabe, o meli koka, o landisi yango na ngadia ezape danger kokufa. Donc ce qui est plus important, il faut conscience ezalaka toujours permanente et baka ndenge nini okoki kosala likambo pour mokili eza ya biso batu mais toza obligé à kozalaka ebele pour tope sa sens ya nzambe. Soki mutu yo moko za na mokilo la mokiju musuna tongo omoni mutu moko te na nzela ba voisin bazate na quartier batu bazate ba wewa bazate omoni ka ba moto na nzela omoni ba mituka na nzela sans ba chauffeur otamboli boulevard mobimba mutute oke gombe mutute oke iti masina oke brikino kuti mutute Kinshasa mobimba yo moko kaka Congo mobimba yo moko Afrique mobimba yo moko ebi koko kufa na vide wana kaka kozanga omona batu museleke tete sosote loko moko te. Donc ça veut dire batu bazalaka censé à coexister pour baper sa sens à humanité en Zambie. Donc présence à batu ezali ko imposer biso façon d'être moko auto ki ko sala ke entourage ezala bien vie société à la bateau ezala bien parce que rien que comme on ndenge mokili komi gérer siko ezola que ça reflet amité ma batu ndenge nini bazo sala mokili ezala mabe. Ils sont partout, ba escroc ba comme partout, ba corrompus, ils sont partout. Donc biloko bongo, je pense que tozo déshonoré ba mission oyo ya na kati na biso nde nzamba tinde biso poto pérenniser humanité nae. Donc, donc vous êtes prudent malgré Baris Nyonso Bango Bazosala, vous les gens de Fati, je vous signale qu'il est conseiller des chefs de l'État. Alors, il faut préciser, Jean et Fati, le peuple congolais qui veulent régler
ba problème na président na bango congolais contre les antivaleurs au bazo luka ba brimer réputation na biso ba bebisa moralité histoire à Congo. C'est notre pays, nous ne pouvons pas vouloir le malheur de notre pays. C'est à eux de voir comment est-ce que ba se préparer parce que mingi ba osa déférer devant la justice, il faut ba ken des prisons. Prison eza polele pona oya kosala ndeba parce que état des droits eza en marche. Chef Fumu Sabata ezalaki na voyage moko mokonzi na biso efalaki a déplacer akende na province moko na mboka na biso tomoni bato balati bitenzi ya rouge balobi akonyata wa te soki a libéré ndeko na bango te. Et puis tomoni voyage on ezalaki reporté ezalaki abangaki ou bien ezalaki na makambo moko bobiso to comprendre te. Écoute na makambo ya Nations Unies, il fallait qu'il y ait intervenu dans les Nations Unies à Salakiango. Batona na balati ba banda rouge na babi ke fonde ko na bango bima. Ngana ipsi bango na kombo ya état des droits akobimate. Pe président okene na Goma na ba salelo ko mokote. Waniza ba intimidation moko stérile na koko bengango ezana ba ébriété politique moko congénitale ya bateau bazo lukake ba séparer peuple congolais de quel droit bango ba bandolata baleki monda nse mindela ndenga lata ki ba banda rouge ba ngiba ebson monda nse mele so ba ndikati ya kosi biso ndike salelo montema pe ba na ba banda rouge ba barake il y a un état et tozali na problème à crise à leadership le chef de l'état assume et assure ba responsabilité en tant que président de la République per ko na Goma na ba salarié wa ko bima a remonande ba kolakisa eke ba kolombo kabaza. Vous avez entendu? Le problème est que les bitenzi à rouge ont empêché que le président a comme na Goma. Ils ont qui empêchement mususu yaki na Nations Unies ont empêché que le président a quitté kunata alors babilobelo boloba qui wana vraiment ça n'a rien à voir na empêchement ya descendre ya autorité na biso na Goma. Alors Fumu Sabata liloba nini okoki koloba na peuple congolais parce que bazalaki baza stressé. Président Boy Kokende vraiment donc c'est grave alors ceux qui me konzabo ya bangi bitenda rouge donc caméra penza yé vraiment quelque part à Ozala Libanda dans parce que bamsusu baloba ki bande kona biso baloba ki une semaine ezebele caméra Ozala Libanda à Ozala Libanda exagération et ignorance. Bao bazoza la stressé parce que vous prêtez à bango lito yamite manabino po esalabino passe. Le président est en train de procéder na silence nae biso logique à politique na monsieur la tolérance yakoye baka ke koyo kakape opinion à batu parce que yemoko ute kolobango que pression ezalaka plus accentué ceux qui besoin esprit yako dialoguer te po oyebande ni no kiko ko amortir pression ana selon ndenge boko solola na batu soki yozo lingo solola batu te ça veut dire ozo lukaka ti yo moko s'enfermer na katia bulle na yo jusqu'à ce que ko éclater yo moko nde ozana na mauvaise posture. Nous notre problème ezali to yebisa peuple bozala apaiser bozala monter ma pio Congo ya bino mutoko boto la bino Congo te à une condition bozala conscient ya ba rôle nini bino bokoki ko jouer y compris ba journaliste, y compris ba tout bazali na sur le plan professionnel. Naza d'accord non lobby que awa fati ou bien rien na chaîne nabino effectivement il faut agir mais à l'andengwana. Bo se considératon die ba journaliste mo professionnel bo si bo travail na ba vieille démocratie po bo se retrouver que bozali la même hauteur, il y a des médias internationaux. Vous pouvez aussi créer monde sphère nabino ba journaliste awa pe bokomi ko défendre mboka contre ba journaliste au bazali libanda parce que to yebi ba chaîne ba télévision belé eza ba chaîne moko créé corrompu pour ba luka ba détourner bino oyo bino bozana ngo besoin mais bazo pe ça bino impression que il y a un ça ne va pas donc bazo linga bino bo vivre ndenge bango bazo mona bozala. Or le monde ne peut jamais fonctionner comme ça. Notre pays est sous notre responsabilité. Tout ce qui peut avoir na moi na butu ezoko intéressé d'abord bino bateau bozan en mauvaise posture, il y a ba réalité ezoko s'est passé. Moi je pense que nous devons être confiants. Toe baka mutunam tu responsabilité ko ça la chef de l'état azana bozomona clair et net que bazo lingate a avancé pour bayebi mabe basala ki peuple bayebi ke na esprit na ya intégrité na politique azala nango na ndenge azoko
continuer à insinuer que l'état de droit nde ezali socle ya makambo ye azoluka tia po mboka changer bakolinga ete yango na bitumba na tout o bazoko bundisa ezo concerner bino nyonso bana ya Congo c'est pour notre intérêt tozaka na Congo to na mboka msusu te o to kende ko résoudre ba problème wana baza batu moko oyo nga na considérer bango neti ba fantôme oyo bazoko continuer ko la kisabino ke tozali du côté obscur mais mingi ba journaliste même bana Congo bazo simba ba micro baza ba congolais de souche baza ba porteur ya amo ngana lo barake l'âme qui ne trahit pas mais bazo kende ko contribuer pour na ba pe sa force si ma bateau bazoluka ba détruire Congo ba Rwandais bateau tout ba infiltrer kibiso et moi je mets en garde ba congolais oyo bazo comprendre était que Etienne Tshisekedi Mutu a cela qui ba ordre moko il y a spiritualité pour libérer ce pays. Oignon soit ça la trahison moko et la inconsciente et la consciente aeba kango ke à cause de la maudit pour le Congo, c'est notre terre sacrale. Le président Nenga Zaluana Azali, dernier rempart politique, Oyo, tozali ko utiliser na temps au tozo ko passer pour to bimana katia ébriété politique et gangrener mboka na biso pendant plus de 60 ans. Tozo continuer ka ko vivre on dit toza ba kolombo kate batumsu ba comme quoi ko pesa biso ba ordre mais cela n'empêche pas to e barake o union swazali na responsabilité en tant que fils du pays en tant que mutoazo luka bonheur ezala na mboka ne boye bakango que avant que la paix puisse régner dans ce pays, vous devez comprendre le rôle na bino nini bo ki ko jouer parce que sinon ceux qui bo comprendre ngote bano bino bozo bota botika na Congo ba kotika la esclave ya batu misusu ça vous devez être conscient bozo conscience wana et moi je pense que bon onde boza ba responsable. Ezalaki maloba ya Fumu Sabata bandeko devoir na biso tant que ba congolais Bible zoloba priez pour votre pays car le bonheur votre bonheur en dépend yo zo négliger ozo combattre fatume tuer congolais oyo kinenga lobi bomengo ou bien esengo na biso zo dépendre na mboka na biso soki to soutenir yete mokonzo nzamba tieli biso tolinga te aza mokonzo nzamba tie na Congo devoir na yo en tant que congolais olingi mboka na yo olamuki na tongo bondela kapona mokonzi mboka parce que ceux qui masasi ebeta ndenge bandongolo miso bazoluka kaka kimi ezalate to kovanda nga na ndenge to vandi boete o ke koteka na wenzete bondela pona mboka na biso Fumu Sabata liloba na yo ya suka peuple congolais monde entier ba diaspora bazolanda yo la conscience spirituelle ezali eloko yo eyaka na bososoli soki oyebi rôle nini oko jouer na kati ya mboka na yo mingi bazoye bateke kibokonzi nyonso eyaka kaka teke soki nzambe alingi yango po nzambe na biso tozali ordre moko oyo il faut tomeka kosala bolamu po to atteindre niveau oyo azosenga biso tozala proche na ye mingi bazali kokanisa ke Congo ndenge ezali wana Congo ekobongaka te bazokende kolulaka bamboka baninga me boye bakake poto ezana bakolo nango pe ekotika la kaya bakolo nango bozonga mboka na bino il est temps de s'organiser to mettre la main dans la pâte poto benga na banguna o nyonso ba yekoli ba dialecte na biso ba lati ba kombo na biso ba komi ko fanda na ba entreprise na biso ba liaka ba mbongo oyo tokokai ko tangisa bana na biso ba mbongo oyo tokokai ko encadrer éducation bana na biso ngana ebisi bino sincèrement bolinga na bino ba congolais avant bolinga bato bazoko nyoko la bino ngezo salanga soni komona ba journaliste ba ka ba ibsanga ike on Fumu Sabata biso toza comment itisaka terme au milieu du village quoi junior du village quoi donc ça veut dire donc bazani pour ni contre non na moment oyo soki Rubero azoluka a provoquer pouvoir na biso na minembwe pour achia ba notable kuna pona intérêt ba Rwandais il faut ba kangaye et il faut asamba ce sont des criminels Rubero il faut quitter mboka oyo aye ba kango ki makambo zo sala président
aza ignorante te azo tale azo seka pour solution minembo wana ezana ngo dimi un jour na ko expliquer bino ndenini minembo wana ekozala résolu pour Tshisekedi asa ebsebso ndeni to kosilisa problème wana ya minembo et je pense que le président est mieux placé à yebi yango pour azaki ko solola makambo wana mingi ne tchen Tshisekedi et problème wana ko leka nango boko misango problème te po bazo kotsa bino na je na bango po ba yebi keso ba sali bongo ya bino boko paniquer bo bando tia pression bo tia ka président pression tala ba oboto na minembo makama minembo e bandi depuis 1960 mais Fatim to ko silisango ça je vous promets bolinga Congo bolinga na paix entre bino eza pasi komona ke moi no abotami na Congo bakundi mutolune na Congo mais je vous comprends pourquoi pour mingi bazo maîtriser ba langue na bango traditionnelle te yangana bozwe ba valeur mboka ote mais biso toko tikate toyebi ce que nous allons faire toyebi responsabilité tozanango toyebi kilo to memi na mapeka na biso s'il faut babo mabiso tina dernier goutte de sang pour sauver ce pays nous sommes prêts pour ça toko sala yango maloba ya fumu sabata yakoba kisizate alobi place bozali bandeko na biso diaspora boza bapaya kuna chez nous c'est ici. Le français dit on est mieux que chez soi. Tokomi na suka ya émission izalaki Wabino Mireille présentatrice, chaîne na biso zana slogan moko, c'est Fati ou rien. Alors toyambaki conseiller ya chef de l'État, mbote mingi na chef nanga JM Jean-Paul Inalinga Kobenga et JM mingi. Merci derrière la caméra c'était toujours Moses Bat. Mais s'il vous plaît, si vous êtes véhiculé et Moutouko Sombiango Naris Boyte, vous n'êtes pas véhiculé. Alors, si vous avez besoin de la véhiculer, honorable monsieur le ministre, Yaka contacté Bisso, Tokola Kisao Moutouka Oye Bonji Nayo. Merci et bye bye.